Coucou, salut les amis de Beauté Love. Bandeko. Awa, makambo izo kende déjà mabe. Makambo izo kende mabe makas. Caleb aye ko répondre dit nana. Et en plus, maman top a tombo keli Caleb pas moyen bandeko théâtre nyonso ba tombo keli Caleb. Akokaki ko sala eloko oya salite. Nazo tele bino boyoka bino moko na matoi boyoka makambo Caleb azo sala boyoka nini Caleb azo loba boyoka réponse ni o Caleb a répondre dinana. Est-ce que Caleb azalaki ka mutu faya koloba? Est-ce que Caleb il fallait aya sur internet aya koloba? Yesi atumbi mboka et si alobi makambo fallait pas loba, si alobi likambo fallait pas abimisa abimisi yango déjà. Est-ce que azaki susu mutu aya lisusu aya susu koloba na biso ke o relation kala en tout cas poani mobali soki mwasi aboyi azwaka vertige boy po biso soyebi ke dinana Caleb te mtaboyaki dinana nda aboyaki Caleb ale Caleb akende koluka dinana bazonga na comme esimbi nango te dinana aboyi na ye yango Caleb comme azui mwasi alinga ya ko bebisa réputation ya dinana boy. Moi si on peut no babali na bango yo pe moi si no babali te baseli oka predo tapamba o bazoko misa Caleb abali te Caleb asali présentation akende ko se présenter na famille moi si na ye pour que ba ye ba relation na bango a officialiser des relations na bango et ye ba na famille moi si que azoke ko bala moi si na bali na moi si te pourquoi ko ya ko sali muninga na internet boy pona nini on va nous peut oye ko répondre na sima Caleb mama top pe à répondre donc a ozali kambandeko nazo tiela bino bolanda bino moko nga na koloba nga mingi te na ko tiela bino nazo tiela bino moko bolanda nini o mama top a lobby nini o Caleb à répondre nini o bandeko na biso mususi ya théâtre ba lobby comme ça bokoloba vivette pe soyez sous koloba vivette pas à somme a elle sous koloba après beaucoup pe sabiso beaucoup ebisa biso faute eza epa ya nani tokutani après publicité tokutani na bino boyoka nini Caleb alobi. Ladies and gentlemen, for the very first time, le Prince Moundé de Production organise une soirée de louanges élevant Jésus avec le frère Henri Papa à ne pas manquer. Allô, bana nzambe, libota na nzambe na changu, Bella. Tozakuna le 12 août, organisation mondiale et un concert louange, célébration avec Henri Papa Boulaja. Il y a des pele bayebi makolo na mabongisi ya Prince Production kozanga te le 12 août biso nyonso na mapela louange adoration azozela bino temba tembe silie kolo yesaloliye kola pambola bino. Aïe aïe aïe, une soirée de louange et d'adoration pour notre Dieu. Vendredi le 12 août 2022 avec le groupe Gospel International. Oh yes, International Gospel Music will be around. Terrain Mapela, quartier 5, Bana Chango Zawapi. Bilenge lokolanga, boya le jour wana to célébrer nzambe na Gospel International. Le frère Prince Moundé présente élevant Jésus au terrain de Mapela ici à Massina. Bengi bino boya ebele bana Mapela bana ya Massina kingasani bana ya Mikonu esika nyonso za tobengisi bino awa na terrain ya Mapela boya to sanjo la nzambe. Venez nombreux, c'est vendredi 12 août 2022 à partir de 14h pour l'amour orchestre Massina et orchestre Gospel International. This is an event not to be missed. Venez être nombreux. Invitez le frère Pamouké sera là. Oh oui, nous aurons encore l'invité évangéliste Meshach. Nous avons encore le frère Jonathan Moukouba. Venez très nombreux ensemble avec le PV Bonnard, le Prince Moundé de Protection. Do not miss this. Osa trop nostalgique. Ndeko, osa trop nostalgique. Yango zo kwa avancer. Osa mawa trop. Yango ko ke di sauter. Yo selon yo zo kansaka ke soki relation ko isili vi na ope kofi.
oza mutamawa trop olingi toujours kozonga sima toujours kokanisa makambo eleka yango soke liboso te ya des relations fo esila po ya sika ya bien ebanda ya makambo mosusu ifo ekatana po ya solo eya moto oyo ozoyokelaka mawa ozokoka kotikaka ye te ye ayokelaka ne yo mawa te lingaka mingi bonheur na yo kotalaka nanu kaka ya baninga te oza trop nostalgique okoka kobosana te tala bato mosusu fo kobosana mpe sala nzela no mosusu. Mais tu as vu les lois qui disent que somo na couple ne connaît ya koinda mambe bimi ebele kala lokele ba problème babi soi-disant tu éviter sigo traitement bolingo o ndi président kala balobaki ti dia za ko maladi na comme ça kala wasri na président kala baza marié na mami la chatte tout le ça dit que président kala banda da ko tromper mami la chatte depuis kala di nana bon nde toza boina kata mokilo yo na éviter so mobala fidèle a existaka na éviter na yebite so mobali ya fidèle ndeto na sa moyo a existaka na yebite so to ko balem so sur 100% ta musu ba kozara 2 o ba soki ba existaka mais pona nga na yebite mobali ya fidèle so ka zala ka bon eza eloko yo eza na normal na mibali nyonso mibali to yebaka na biso ke mobali ata otie mutu likolo ya ozwi mutu na yo otie likolo atolo banda butu chi tongo yebaka na tongo aomona ne mutu muso olingani kaka mobali atondaka na ete miso mobali etondaka nango te eza nango normal et pas mami la chatte nga na omona na ngai eloko moko grave wana te eza nango le passé c'est les kaka bon soki ezalaka pc ezala nango pc les kaka nango lokolo revesaka te bon et ko reverser déjà pe mami la chatte asala chemin na ye kale pe pas asala chemin na ye bon c'est ça la vie hein parce que no bi fallait pas parce que les passés musuza ina obligé à koyeba ngo tende lo peut-être c'est ça c'est ça donc ndenge kundama il fallait kundama mais ndenge bimi lelo vraiment na batu mususo bayeba ite bayebi bon si parce que tout le monde a ba guerre euta ya Belinda na dina ne uti wana mbebele Belinda wa sinar qui guerre euta bazo sola tenadi na mba solo lande parce que président Kaleba na mwasi moko na États-Unis wa sombela Belinda motuka ndeto so jipo Belinda tambola na eza ex moya président Kaleba sombela ngo Belinda ina dine dai ko toka na po Belinda ina na silika epwani kasi muzaka mwasi net bazo ko seka ya ne loko teka na motuka te mwasi na ki kanda na ba Teresa nyoso bili kamo Teresa na zoluka yo parce que bibino nyoso be makampo yo ba sombela nyoso na ba IST ya solo nyoso na ba IST na zoluka yo parce que makambo ezali na omela ba kisi pardon au sexe dossier za suivre yo ngaba ki sa mwana to yo ka to zo ba ko to yo ki Belinda yo ki me moniteur mais na zo bloba kaka yo ki mais pas de matière to yo ki li solo mais Luka Belinda omoni bolingo soko za sûr nango te soko douter kotia mutu te kokota te ba doute mususu ba hésitation mususu elaka interpellation ya nzambe ba bolingo oyo ememi bato ebele na se ya mabele soko ozo douter ozo hésiter kotia no mutu te tika temps na temps zwa temps vivre non normal oza kaka obligé te obanda relation mona mutu zwa no temps tika temps na temps makambo mosusu ezalaka naturel ya yo ekoya naturellement non forcing ekoya naturellement na ndenge bokokutana na ndenge bokosaccorder na ndenge ekende bien oyeba kutu tomonaka baf eke bien soko ozo hésiter soko ozo douter kotia no mutu te voilà on est ensemble, il n'y a pas de souci. Très bien. La douce. Yadi. Kole la tie makambo ya. C'est la vie. Otika na defo ya di. O parole ya kitoko. O matise ikolo. Otika na yi. Parce que tia kitaka. Tia perda lo ba boeza lo kumu nao. Mobali moyo tanga ko moyo te bobima me ya lingola somo kire bobima na e yadi. World. So nga mosa ndakukane ba keno selo production so production so ni. Kada mbana saibo ya ka bisa raison pas biso. Parce que yo sko dina na sko ki balu mamno bo na internet. Ngai. Bon nga panzao.
likolo na soki sanso na papa na mwa bamanga kisikiti oyo abombanga eza okimisa na barelation soki papa ya di soki apere akei landa ye bozongana batuta te bovanda ndako moko ya di ekotika so na mwasi na ndako te kotika su bongo te soki abamine bebi ya di zwa ye wana kende okotaka mpe soki alingaki bovanda siko esili toki ebongo parce que Caleb a trop pas mamé la chatte bien sûr taba président azomona biso babota bana bawiklo tokolo bango ate babota batoko mele na bango mona bana bazali toboka parquet nga yebi tika leke tu yo ozali mwana mwasi na ndako ozali homme marié oyo kobeta lisolo ya bongo ke azalaki mwasi omonti ke so la mamila sita boyane le so mwele me fidélité leke bela boyane maladi ngoni pe na di bona yona pe ke bana oza produit sobe azali te c'est pour ça que à l'époque dans groupe n'ende ba fille dans ba bête sur que pour la bonne la salle en côté attends la présence c'est bon ça et l'eau parce que baby qui est le mot ba ko le monter ça soni ils ont nior na monter par rapport à valeur na bango pa lo ba lo ka bo peut-être mutu mo qui a qui fiancé na yo tebi qui dit na za fait ça président Caleb et simba qui te ba boya na qui to comprend que qui fiancé et simba qui to moni tout le monde que tout ce que il fait c'était l'hôtel likangu ka demande za ka papa président na abeti fond abeti mabe makasi parce que le monde avoir le bango ba émission qui dit ça peut matin pas na valeur non beaucoup et puis on est hanté et puis on est hanté puis c'est sentiment mais a dit chance c'est moment otke na bilengi mo boye pese ba bolingo mo bo balo le ba mata ndé ba ya bosakanaka dina na mema Caleb na world président Caleb itike esopa yo esopa yo dina na oleka te na TV pa beta masona yo kaka yo Vivette alobi bien parler vraiment Vivette olobi kitoko penza olobi kitoko po mobali soke si bokaboni na mwasi bokaboni déjà yake iba président sai 40 lobi bango pe bazapi na ba shida na ba beta na ba groupe na bango mais ça te que ba kabwani comme azu mwasi faya ko loba na TV donc il a que ça qui dit na zo manquer donc azo zanga dina na do ba bien oya kuta pa dina na okuta ngona mutu msute ya wane pesi ba biloba do dina na memaye na world bosaka na bana ba Congo ona mwasa mukongo bosaka na mwasa mukongo likona omona matadi lisusu akomo lobisa pa kala biloba no lobi to ko loba bien na basi pe bokamsange predoti kande yango kangeli biloko ke vandela ok vanda pa mobile ay mobile pa so fingara ex na yeba zo lekana na teva zoloba yo pe mo sezo kesu na TikTok osa ba video ozo seka yo kanisini mami la chat tukutu ba bala ke ko bala ba boya na bango libala sila bongo yo kana ba bali na bango yo te kana predota pa ba sele onde ba ko boya yote soki mami la chat tukutu to ndo benga première dame mutema ya Caleb tukebana ba kabona na bango boni yo mama kosela no dina na fierté banga moso abimana mobile no liboso po ayebi façon ya ko sala poison ya mobile no mibal ba la faible tu kasi dina na pena soko lobi pena atie corps et esprit na pena pour abete la Caleb babi bakuta na penza bo akuta na pena Caleb fara ba mi bale bazongana te bazongana po ayebi point faible la Caleb ayebi sikani ya kozwai. Alors tika nous koyose la biso ba vidéo zanga na oti na TikTok o baluka we mabe o kende maboche la biso yonde mama na ba nani ya dina na nde mama na bino dina nde mama na bino pa kala ba si vertige saka naka ba bien ezala na batu mususu bakabona na bango te mutu mususu kabwani na ye vino ekoti en décadence. Bon, comprendre tes aussi mbagali soute. Et bon gali soute. Au matio iti o kwa su ko se remettre te. Au matio sali nyonso. Ezo simbagali soute. Batu musu batika bango te ba négligent bango te. O kabwani na ye comme le golo kabwani na nzaka. Na yango po oya ko se retrouver un jour et resenga o renégocier na nzambe. Ya facile te. Batela kimia. Batela bisiko zali.
okenda tsanga tsanga luka bang kote ko sala muninga mabe parce que lobi no yebite va bien. Osa trop nostalgique ndeko osa trop nostalgique yango zo kwa avancer te osa mawa trop yango ko ke liboso te yo selon yo zo kansaka ke soki relation o isili vi na opekufi osa muta mawa trop olingi toujours kozonga sima toujours ko kansa mambo eleka yango zo ke liboso te. Il y a des relations faut sila po ya sika ya bien et banda. Ya makamususu il faut katana po ya solo ya. Muto yo zo yo kelaka mawa ozo kwa kotika kayete. Ya yo kela ne yo mawate. Linga mingi bonheur na yo. Kotala nanu kaka ya baninga te. Oza trop nostalgique. Trop nostalgique. Okoka ko bossa na te. Dans la batte mususu faut ko bossa na. Ben sala nzela donc mususu. Omoni bolingo soko oza sûr nango te soko douter kotia mutu te kokota te badoute mosusu bahésitation mosusu elaka interpellation ya nzambe babolingo oyo ememi bato ebele na se ya mabele soko ozodoute ozohésite kotia no mutu te tika temps na temps zwa temps vivre non normal ozaka obligé te au banda relation mona mutu zwa no temps tika temps na temps makamusu ezalaka naturel ya yo egoya naturellement non forcing egoya naturellement na ndenge bokokutana na ndenge bokosaccorder na ndenge ekende bien oyeba kutu tomonaka baf eke bien soko ozo hésiter soko ozo douter kotia no mutu te. Voilà, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Très bien, très bien. Ladies and gentlemen, for the very first time, le Prince Moundé de Production organise une soirée de louange élevant Jésus avec le frère Henri Papa à ne pas manquer. Allo, bana nzambe, libota na nzambe na changu, mapela. Toza kuna le 12 août, organisation mondiale et un concert louange, célébration avec Henri Papa Boulaja. Il y a des bébés, na mabongisi, il y a Prince Production, le 12 août, Pisonyoso, na mapela, louange, adoration, nazo la bino, Tembe, Silie, Koloye, Saloye, Aïe aïe aïe, une soirée de louange et d'adoration pour notre Dieu. Vendredi le 12 août 2022 avec le groupe Gospel International. Oh yes, International Gospel Music will be around. Terrain Mapela, quartier 5 dans la Chango Zawapi. Bilenge lokolanga boya le jour wana to célébrer nzambe na Gospel International. Le frère Prince Mounene présente et élevant Jésus au terrain de Mapela ici à Massina. Bengi bino boya ebele bana Mapela, bana ya Massina kingasani, bana ya Mikondo. Esika nyonso za tobengisi bino awa na terrain ya Mapela. Boya to sanzo la nzambe. Venez nombreux, c'est vendredi 12 août 2022 à partir de 14h. Pour l'amour, l'orchestre Massina et pour l'orchestre Gospel International. This is an event not to be missed. Venez être nombreux. Invitez, le frère Pamouké sera là. Oui, nous aurons encore l'invité évangéliste Meshach. Nous avons encore le frère Jonathan Moukouba. Venez très nombreux ensemble avec le PV Bonnard, le Prince Moundé de Protection. Do not miss this.